Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Ozangi biloko Gloria Zanango. Yes quoi Zana nini oh capacité ni non louke la place pour classer ah non louke les omoni et l'autre côté et l'autre côté et l'amba et l'autre pas bien les chèques que ma fille a bijou manda nzebe ta pa akangama ya karamate atela kokate ya te akangama mwana na okangama zalo na mitala ya kitata oh la la mama ya pasa na bassin et na ndenya yeko ya abimana papa venir na ndoto peut-être abando sala na ndoto au moins ndoto ya olali bolo ta go simba long ça fait rigola taka lox wana on est siko ywana o caressé lox bon oui inanga moko te fere ngano tiko boete ko moyela na bandoto bwendeni kingama photo openza ya Panyo milingi te siko crayon kwa bandoki ata yo moko ata Miriam what you got tini na ba ko au nom de Jésus yete moye mtoto la de Gloria botu na kene Côte d'Ivoire akene ki kwa yi ki connaît ki fi fallait ya banyoso ya mukil mobimba ya tabu ta découvrir na famille ya Lumumba oh papa na ngasala na Lumumba na hebi bana Lumumba oh Lumumba ko na biso maman comment la ko na bango pas au nom de Jésus ya bongo la ya Rafati bona tata mwasi na biso okenda ki te pourquoi yo bunda na kene nai na obeta ken piana makasi na obeta ken piana na obeta makasi ya makasi mais mokobi nani na obeta ken piana makasi na Miriam Mapula Gola na obeta makasi au moins penza ken piana ya makasi. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. Merci beaucoup na batunas banda biso na Congo Liziba. Merci beaucoup, merci encore na batunas balinganga mori niveau la B50. Na la minope à 3 un grand merci à papa Bouti Pelaibo Bobabi garçon Slim. Merci beaucoup El Général en direct de Bruxelles. Sans oublier tonton Jansi Bobabi tonton Moma l'amour à cela bien. Merci beaucoup à bébé qui artiste ça, je t'aime beaucoup. Merci beaucoup à batunas banda biso Congo Liziba. Maman Likambekwe. Tebe Miriam Mapula, ako Miriam Gola. Mais on internet kaka to ni nyango. To me rapport sur la maman sur l'équipe internet so ekenda ke zongaki et salaki na comprendre maman bien te sur on a Miriam Yemoko. Rapidement je dis bonjour Miriam Mapula. Ouais, bonjour. Gola pe. Bonjour. Bon mais ça va. Miriam Gola. On a bandi lelo. On a bandi lelo. Ouais, merci beaucoup na ba fan tout ya Congo Liziba. On a besoin parler makasi donc parler na nemo ya faux. Merci beaucoup à le sénateur Adonis Ngabani. Merci beaucoup à toi mon papa côté ma batuya Julie Kintima, je te salue mon papa moi, sans oublier à Blaise Loaba et Fata. Blaise Loaba et Fata depuis quelque part. Grand job à Makasi. Merci beaucoup à Flore Kabeyangoyi, déjà autour de moi. Babé avec Florence, maintenant on a toujours Flore. Sur le moni penza moi. Kibombi là. Kibombi. Et tu as kraka et tu as kraka mais émission si ma vraiment merci beaucoup à toi Flore Kabeyangoyi Fati. Merci beaucoup na ba fan nga ba tunyo so bandina ba soutenir ngai pour l'anniversaire na ngane de cadre les bons tokos déjà ba champagne de pasuka ki wana ba tunyo so ba mela ki bolia ki bo sepela ki bo savora ki na Miriam Mapula Gola. Merci beaucoup on fait que nana bon bonne santé. Non santé ça bien ba tu ba néné. Oh là là il faut na ça les sous régime surtout na ki mande libumu bande ko so bo moni penza moi régime mo bo ezala pona libumu boy denga italaka biso ba mama il faut aller na linga tena za libumu sala ngalo ko mo maladi mo boy anga gole
Miriam Gola, boni ma sur internet, Moussala et Kenenden. Non, Moussala est bien, Naza toujours na Congo puissance. Je salue mon boss à moi qui dit Katenda. Et papa vraiment, papa va nebele, ceux qui n'avaient que papa. Moi, ni zabo, vas-y, fais ton travail. Fais-les. Donc, la PC toujours, merci, nous avons travaillé toujours dans Congo puissance. Bafa Nangai, baza toujours branché dans Congo puissance parce que nous avons fait ça de temps en temps, nous avons fait bango, nous avons fait bango trop, il y a trop. Nous avons toujours Myriam Mapula. Gola. Merci beaucoup, Alera du Messia Nongo. Il va lui, mon ami, mon comme privé de tout. Mais tout le monde, les autres remarqué, Karine Mokondi, a comment poster le bloc à Fali, a comment zonga Fali, a dit qu'il y a un problème dans ma mission soutien, a zonga pas Fali, habité au monde, il y a la moto, on trouve bizarre. Ouais, Karine Mokondi sur a dit qu'il y a un salarié, il y a un bon, au monde, l'oignon, c'est à la natte, ils ont attendu au bouton fingana, ils ont attendu au bouton vendre, au bandit, au cholana, ils ont attendu au bouton boudé partout. Ils ont attention à ce longo ils ont pété pour les longs. Mais si vous avez net, vous avez qui mouté mamabe. Si vous avez un petit calasiko seko na seko, au moins à tout le monde ça forme au bois simbarato biga na zonga kabongo. Quand mon condi, le quoi il démon ya bon parce que ils ont toujours ba projet na yé. Soit bien na salaire ma démon ko bois pas faire et pas comme va pas perver. Au nom de Jésus, et comme on coûte un peu trop. Sur un monnaie qui a salé ma bé pas fallu pour pas les kings que je salue. À mon qui a singa pardon. Ils ont ma bête, bateau bon on se qu'on a bandé moi ma bé parce que bo bandé ko juger Karine trop. Parce que bo vendre na été boyé ba monter ma Karine. Balal balamuka ba monika ba. Ouais, ngana bandé ba fali. Ngana bandé sa bateau bo moni Karine azala Karine au finga mutu na TV na sima boye. Azonga kazala na problème à mutu te comme presse bo moni. Ye wana na fali pour pas azaka ka moi na Congo ceux qui Karine azo sengé par deux ou tana kata mutema na vraiment papa na ngai bisiko za ozolanda biso hein te dit que yoza déjà fali mais reconnaître bi asa numéro 1 na Karine elle doit reconnaître na ye fali pour pas limbisa parce que ça toujours leader morobo et ça ta Karine ta reconnaître té et ko batisa qui fali na été ata Karine à reconnaître et ko batisa qui fali na été donc ata les king retire toujours les king andi ma vraiment pardon ya Karine ce que zo utana mutema na ye azo vraiment sika alimbisa Karine Mokonzi on est déjà la famille non je déranger ba tout sous ba déranger ba nani ba nani OK ça baise tanga magali magali kongola bi fali pour pas kotikala ka kozongisa été abota na kimia ya abotikala kozongisa été azonga aroya kuna te baroyamba ete azonga pa wata mamozo sala moti kazo dimne wata na ebité adimne wata na magali na le king basa relation magali en dessous nani pas et pas fali amour tout simple comme ngabo naze pas vous mais que fali bisonyo sotolanda fali na TVT bisonyo sotolanda fali na TV fali bi musique loko ango ya nini ya toyebi fali na TV mutalala na fali à part nana ketchup na bana mutayebi bien fali que to ko zo télé magali te gala combien abakisa nini pas ya zo boya ngo aboya ye nani magali vanda botana kimia neti makambo eza suba makambo âge na été azwa temps ya koyeba ke zemi comme 9 mois to 6 mois to 4 mois na okende kilo neni malgré tout ça malgré tout ata kutu ata kolinga te na rappeler vanda zota na ya bonde ngozo kanisa okoma mama ezape bien malgré tout ça ko sente mais eza na oka fierté na biso ke muninga moko journaliste chroniqueuse lokwa bino ba sente azo bota mwana eza na bien eza bien ke ofanda kisika moko boye sympa bien omoni zota na ya ko sa makambo na yo okokota na ba vie privée Karine oya osala zoyeba soki ezaki na ndenge ya mademo bosengela ba pardon etalika yé moko soki eza na ndenge ya bien etalika ye na fali asengi magali pardon te asengi yaya magali pardon te Karine kutu le contraire pepe akokoza pe ayeba ni magali te voilà omoni nanti pete ayebi ayebi ye te siko yo ekobanda neni mpo yo kota na katikati wana ye nana ketchup to yan télé to nani Marco 6
Rien, aza mutu simple fan afali amona afali na TV. Ouais. Biso ne penga pe. Ali babwaka e. Babwaka na trop pas fali. Adiembe la magali mo. Ye magali Kongolo magali o babwaka za na poto. Tu vas voir la poto la Maggi. Maggi za na poto za la magali te. Siko ye magali o babwaka Maggi Kongolo azalaka na poto. Eza magali te. Siko adiembe la place ye comme za Maggi. Peut-être OK. Pour mi ngo suna mama Emily. Nanya. Gloria. Et nga sauter effacer. Au sauter ou effacer. Donc nga za batana bango te ta ka uti prison la question que ta la mais na ke tali na ndeni na ngwa ka ngisake dana sala ke mission la sala ke interview mo boye mutu monta yebi na makambo puto azoko sana ke o papier va kangisa ki ba yi pavillon neuf abi misakati na biseke déjà il fallait bimisa be preuve omoni tala ya to sara na ko kangisa omoni ba ki o kangisa plaignant na monani ta ko to faire ba teo tina prison ba c'est là non to kende no malemi bobo koma na parquet babanda no na ba bio ba société ya bana na société plaignant monanité to komi na parquet monanité to komi beti na prison ou beti 2 jours plaignant monanité so 3 jours 3 jours et ça sens attends que bozo muto ki kala kasana bino faire ninga na été papier va za ninga na été banda le doti dobi omoni ye penza na TV na biso omoni marka uto on les sur la TV dan on les uto te ponga mo na sa charger na dans cet épisode de l'émission ni bali spotify non zélande siko alle ka be mission ya na bref na ye ya ça c'est mission parce que la liberté provisoire il y a yo sakana mutu ana liberté provisoire il y a 3 parce que temps c'est 3 jours liberté comment liberté provisoire bon prononcer na monoko na ba bayebi ya mutu za liberté provisoire il fallait pas ba bimso no kana ndemo akimuyibi na ndenga kimuyibi yo sko bano leka na ba tempo bano sala bénédiction oza liberté provisoire ils ont sensé monde ba kangisi pas mutu moko te atali omoni ba bezo yo sala et de ba bezo mo ba tudia ba sala kala car mo konzi de ba kanga yo a publier ka donc abimi banda bez abimi sikoli omoni ye azalo ko omoni bez ngana olobelo omoni déjà net ba bezo ba car ba sala na ba 2016 c'est un manget ba tout de ba leka lekango ba tout de ba leka ezasko bez wana te o yo linga sala ya na koti lelo fali pupa fali bomba ba mbona poche na zela bakanga gloire yo langi pa yo futa et nandeni nga peso bongo kati na koti ça peut fali na nkoka tibakanga pa yo kota ayo bimisa mpe na prison tant bimisa gloire yo langi on gagner ni apporter la gagne abaxer la gagne na musique ya fali et le côté ni ko tela fali visa ni aya moningo confirmer ka bimana ye abimana na pas peur et talande bo prononcer mbo ebino kitala tala umuntu bo prononcer bongo on a bimana faire confirmer papa va takuta tana atakuta comme aveugle akomi pensa que na niveau ya suko mibali basukelaka yete yaya yete le chèque pas on va pensa et puis c'est quand on ose kotanga kumutu roi yé pensa papa va bimana ye tout garder quand même dignité à ba musicien na bisoko pourquoi est-ce que baba basta mususu pe baza bamboka na baba sakana na bango nde biso to sali réputation ba musicien na biso lelo soso ko moni mutu mo bayi awuti libanda ko mo fingela bino musicien na bino siko bo mona honnête ndeni bo ko mo silika bo silika te parce que bino mo déjà bozo banda nango papa va muni ko moni tana parmi ba ate bandeli ya ki faire gola o nana bandi na wenge gloire ya moi ça ko ndinga o papa va ko ndinga te le botin combo na nani bangite na bangani gloire ya ko gloire yolangi oh na de tanga communauté poani ya nani suki so ba atoka ngaye nani omoni ba mengai en fait nga banga nga na banga likambo ona moni te eza la logique des choses mais si on a moni que zolo balikamu moko eza faux et archi faux non démentir en pour na bango to lesa ngato ota ozaka swena ngato ça la teke na zala onga la saboué oyoki toi bisonyo so basit
pourquoi payer pe mourir no koko la lola mo kiko ngana bimana pa pervi ta niveau ozangi biloko gloria zanango yesu kwa zana nini oh capacité ni non luke la place na ko classé non luke le omoni elokote elokote parmi ba les chèques te me afia bijou manza nzebe taka po na émission wana neti ngana wanga na tena ebike na lati na fantasy ba wanga na ngote nga yebi na ba maison ba place ba terre ba bijou te nga yebi na ngote siko yebi sa na ngote wala ta bijou na polo mo nzuluka a lazima kubokwa gumbi nandeni tola ta polo ya la coste na lipa pantalon one niveau c'est quoi que bimana arrivé alors papier va voir temps ya kokanga noani ya lox na a fait la lox tu vois et ma photo bimaki ba bimaki na Angola na zana ngake na busika ke ye ma biso na ba zela ke zana la ki sopo o moni mbala sima zela non zela bozaka omoni pona Angola mama likambo place ye abandaki ko vanda onanda ko na vanda ya tika Miriam Gola te place ye abandaki ko vanda na bat ngaza ba info nyonso oyo kaka nyonso Congo Liziba TV aza le côté na obimisa bino penza ba photo na ye place oyo abandaki ko vanda omoni nani tala siko à l'époque oyo azoloba ke abima na pas pervie ta le passé ya photo problème te zoom penza photo yango oyo après place oyo aloba omoni elongi ya pas pervie omoni elongi ya pas pervie tena moi lilimbuye bo asiko nini sopo talia butu omoni butu ya maka ya bijou ya tala bijou na beauté siko série wana moi fandi o Miriam Gola kebaka na yo omona mbeto ya bando lala babando lala ngana oke musika te ya yango Luanda ngo yango Luanda oyo omona sikoyo zela ba fille voice ya muto place wapi gloria kendo futela ba kendo futela chambre kasi ya zela ça va mal s'il te plaît ça va mal maman ma voix sont comme un pot Maureen on conseille makamo preuve na conseiller nini ouais place wapi maman non ça la voix c'est belé botika be ba Congo les ba ngabwe bon le ba ka so ba voix c'est le kebele le ba expliquer kaka au moins ba voix c'est belé tellement to solo li trop au moins on a ba to solo li trop ya Azana preuve mon côté pour prouver que yé Nangola peut-être y a habité place mais non ça là nan ya toi ba to moni faire nda zabo asta ngana boko za na otambola bona osomba lipa na coin atakutu 3 personnes ba ko za ba ebingate ata moko ozakali Miriam omoni yona lo babiso ba star biso ba chroniqueuse ba nanya to so bima bwena nzela se contrôlaka muto ko kango photo publier yo ko yeba te omoni ye Gloria za star faire rigoler star baza star pour malika na TV faire rigoler star ya o kepe moke na flat mo bobo boke ko vanda yona papier bo sali o yeso bonge bo sali ata moko ko yeba te moko kaka a yeba ta ko tuki a menya ta bata ya nini wana tango abimisa babiloko biso boye na boye mais tango ba photo ne oyo ezo bimake pa batu o bazalaki na ye bisama on nga ko kosela mutu mo bwe likambo ezanga mutu na makolo ezana sens te
po bato bachoka oyebi ke soza mobali mo bwala peut-être ça les m'a bien quand même comme milliard mais peut-être ça qui yo bolo ba pe la TV que ya monite nga so na dike tala omoni nga na zaboy biso nyo soto abasi abasi mo sinyo sa la lelo lo bia sana nganda kwa libala oyebi mibali misu ba komo banga biso eta fiwana abi mana mutu bwe mi se baba to bakisi baba to bwe na bo o lukana no se o mi bate la kaka mais ya bangita lo bien su kambele kandani abimana papa venir na ndoto peut-être abano sala na ndoto o mo ndoto ya olali bolo ta go simba long sa faire rigola taka lox wana on est ce que you want to caresser lox pou inanga moko te fere ngano tiko boete ko mo ela na bandoto bweneni kingama eza bien te a papa bana kolisi bana fato respecter pe azo ba obi kumba na ye na Kinshasa ba fie bele o pe bazo ka mabala na basima rumba ne bazali omoika na boîte ba temo nzembo nini ya faire gole muto oni nisa ka loketo be pour azele on libala moi jomo bo fene moi obi na bien zoka obi na bien allez le be pesa ni on kwa na bina nzembo faire gole il faut que tu ba bêtise wana faire gole minga lo ya te au moins il fait rigoler Nazan au beaucoup là à beaucoup de familles à beaucoup de camarades entourage n'y sont autant la bon mi kala n'y sont pas autant que finga bas faire rigoler au beaucoup là-bas autant ils ont mutoso joatan au fond la mwambanga na wana mi batela ya mi batela faire rigoler muninga nete banda lelo tilobi maneta ba jisera na zola tandezo kosa ka yebo ile mobali nga Miriam nga tala koluka mwana bato afandi na ero luka ola museli lima samai bayo kele ero nga Miriam ya omona la kiso ndamba suki ba diota wana obenda nani na katikati wasi kona le passer tala suki ka on o mutama be vraiment afia suke mutama be ta photo vraiment est-ce que photo au penza ya Ponyo milingite, siko crayon le quoi bandoki. Attends yo moko, attends. What you got to do au nom de Jésus. Yete. Moye. King, trois personnes. Papa chéri, il pas pervers. Mon anniversaire, héritier watana mais Dieu déranger parce que nous sous la bité bango ba kimaki ba kete pour anini fait ba sala kaka na bité ba misampo ba tikala ba zara misatu ba tchaki wera voilà wera yeta wa kenda te créer problème te voilà car le rôle ba bango ba kenda ke anniversaire héritier watana te bolo ba kaka pour ba kenda ki anniversaire non c'est bien. Yebisanga ngaso na bina zongi sa esprit biso to père de papa Wemba na Côte d'Ivoire. Voilà. Nanya ngo musicien nini abota ma colonel ngo Côte d'Ivoire ti awaye Kinshasa ko. Papa Wemba ku fele pana bango. Nanya abota ma colonel yo lela papa Wemba. Tangela nga musicien bango nyoso bazalaki. Bimisa ata 3. Azate. Bimisa tangaka. Tangaka nanya zalaki. Mais ceux qui ba omoni mais biso ba non même pas. Et ça volonté ya mutu. Héritier Watanabe aza musicien congolais. Lelo ce qui coïncide que héritier ça na likambo moko boazo sala na Congo et quoi empêcher te à sala pour Côte d'Ivoire et likambo. Non. Ba ode ba kende qui va présenter que c'est bon déjà. Mutu nyonso rendre famille wana hommage. Mais ce qu'on va dire, c'est héritier fallait stopper anniversaire na Iwata. Azo finir au bouton à part que quoi. Il pas matin, on a eu matin année déjà hier. Matin année tiana. Ba tika babilo kwa na ba croyance na déjà Bill qui t'a nakendaki c'est bon parce que mais Bill bazo reconnaître bazo reconnaître Bill té bano reconnaître héritier featuring nini na Rafat voilà
asala featuring omoni bato bakei bato bayebie bato bazwa temps ya kosolola na aza musicien normal c'est bon déjà akufi eza te kaka biso mponi tozana bacroyance ya so moto akufi bo bandolo bakaka malamu so azalaki mabe na ye boloba mpeka azalaki mabe hérité so ayebi ye te sikoyo ekoempêche yaki afete te mpo nani ediji arafat akufi non même pas baoyo bakendaki c'est bon déjà bakei baleli moninga na bango akufi baoyo mpe batikali abamidiembika te mpo dj arafat papa chéri non papa chéri okala papa chéri featuring nini asala na arafat papa ve il faut azala ebotika jeti de niance avanda na ekimia neti faire rigola na ba makambu ya bakimi pe baninga babandaki ko préparer na nous featuring moko na DJ Arafat nzembu na biso kala te zobima bien sûr babandaki ko préparer mais e ko coïncider que papa Hervé a ko kendité bazwa ki yango bazwa basala ba argument na bango te ke lokola absence ya faire ezalaki wana ndesiko bakomo lo non papa Hervé za makambu na za abandaki préparer na pesa bien information aza ba studio na aza na makambo na sala bana ne fa batanga bazonga classe bana baba les jours après bana balinga bazonga classe papa baza responsable omoni na bakaya bongo esengaki teke azala wana bon tozongi na papa chéri balle de match kala te ezobima il faut la sala ba clip na non il faut sala ba clip nango papa chéri yebi ke balle de match ndeza bozo senga na za concentré yango monya vandaki nazo komisa message kasi na famille bana bato balobaki ke papa chéri ya kite na lobi ka ya kite pour préparer balle de match nani hérité wa de la forêt non hérité wa danabe ni ange ni des morts kalaté yango yo abanda ko so ko ngela ba danseuse ba nini moi ba préparation ba danseuse pour na kolata yango ne permetaki ye azala te bon nani we roi de la forêt we ranson aba kasi bino omoni ke bongo zala suka mapula ko interpréter mapula gola ngana zana pour mutu na la de gloria gloria botuna kene ko diva akene ki quoi il connaît qui fait fallait ya yeba nyonso ya mukili mobimba ye tamu ka découvrir na famille ya Lumumba oh papa na ngasala na Lumumba na yebi bana Lumumba oh Lumumba ko na biso maman comment la cour na bango pas au nom de Jésus ya bongo la ya Arafat bona tata mwasi na biso okendaki te pourquoi Karine asali mabe Karine mokonza asali mabe pona nini ya embeli DJ Arafat osina nzemone bo bloquer yango bozongisela nzembo ne sino te biso nyonso komona biso ka tokoyemba na konga kuti dana sala video moko na bwaki déjà de nani nabina bozongisela Karine nzembo ne so bozongisi nzembo Karine mokonzi te bomona ya neno kata bilamba boyebanga plaza na ino na bazonke omutu na ele liboso eza gloire batokanga bani kosala babilo mwa boye bati la teni nga zate omona kina sotoya na plainte o nini azate ngamo de soda ngamo général ngamo colonel capitaine nyonso ka nyamanga okesi kona ba avocat nana baki nyonso bakoko sambelanga ta kebaka dada na komi gola Miriam Gola malembe épisode deko ya to comme na suka émission message to comme na suka bambote ya bato et on met les tout temps kemo la suka bassin na kate de balo kangama oma sala je baka bassin kangama ya kangama te atela kukate ya te kangama mwana na kangama dano na mitala ya kitata ya pasa na bassin na ndenya yeko ya boka bassin na yeko lande libumu mafuno boto tema na biso na kiti la kwa baksa soki ezali liwele kwa baksa ezali kala te papa avec azobwekela bino su mama na bord sur les marchés papa vezo simba te simba te na ndenge ni nyonso baba kele binde esimbaka kaka te ezalaka la conquérant kuna le nyonso esimba nango na binyonso oyo abeta esimba te siko pourquoi pas yaza toujours faire rigola otikala pa bongo lekinga moninga ne botika baje wana bayebani yaya yo moni guerre kuta papa chéri bayebani te bayebani nga na
tika bayebani na bango toti kokota barambe mwa buzobe ezanga mutu na makolo yo bundana kene naye naobeta ken piana makasi naobeta ken piana naobeti makasi ya makasi mais mokobi nani naobeta ken piana makasi na Miriam Mapula gola naobeti maka omoni mpenza ken piana ya makasi ah mais on peut déclarer mwana na eli banda eza neti mpona boloba makambo mwana boloba makambo mwana neti nga papa biso atikanga libanda leo nakola te naopesa exemple moke batikanga libanda nakola to nakola te opesa exemple ya yo na kasi na bandino na nga moko ti nakola to nakola te ebi teke bana libanda biso bana libanda bino bana omoi bagloire yolangi bana bandaku tala lelo oyo bana bandaku omoi biso na bakarine mokonzi bana biso neti biso bana libanda makasi oza bashege tout fait nombre matricule 00 neti nga mwana libanda mpenza ya makasi mais sikoyo sotali otana gloire ya mwana ndako différence ezali mokolo na ye monene o mwana mokolo na ye oza mokolo na ye eza mwa nga azanga 19 ans omoni ya Nicolas Okonda ta oregrete mpona nini abota te menopause eucoka te menopause yayanga na ensoviete Ouais, merci beaucoup na fan nanga. Patinye zo tumolela Miriam Mapula ya menopause eucoka ngaye. Aza mo dile wana tela kaka. Autaka komza 45 mikolo bio fête anniversaire neno ba ofele. Ba fêtaka ya pour fêter ba ofele nzamba ko talona misama parce que lui c'est le Dieu de miséricorde. Mais miséricorderie na wana pe elle cassé. Merci beaucoup na ba fan nanga patinye zo molela Miriam Mapula. Miriam Mapula, je suis là. Vous en avez un bébé, hein? Mais toujours ma bébé parce que na te basaka na ba star congolais, ba star na biso ya mboka. Ngata soko zo finga o finga faire rigola na koya. O fingi fali pupa na komi Miriam Mapula ipupa. Na koya. Ngaba luara partout. On est ba olo ba pona makambo wata. Ya wata pesa en no. Donc ça va te dire. Hier ya papa je déjà continue on déjà. Eza en cours. Non hier la ouais, bon na ba tunya so bazita ko la nga ba fana nga ba to balela Miriam Mapula gola. Vous s'abonnez toujours massivement à Congo Puissance. Merci beaucoup à Kelly Katela. Merci beaucoup à le sénateur Adonis Nkabani. Papa Banebele Motema Batajili Kintima. Merci beaucoup à les patrons de tous les patrons, hein. Yemeye, Ramos Mbayo, Pasteur Nabiso, ensemble les là pour Mili Mabé de Wanga. Ils ont déjà, papa Nangaya Mons Mbayo, Mili Mabé de Jésus Wanga, c'est bon déjà tout le monde qui toko. Merci beaucoup, Naba Fanyon Sobalela Myriam Mapula, Naza toujours Wano, Kazuli Kambu. Au monde de vos filles, on a les lois dans commentaires et ça là toujours bien. Bon continuer toujours. On s'appelle la papa Talako. Tu bon film, meeting no so bon film, tu ça on a et ma casse. Il faut vraiment pas bando film. Au monde de ba film nga. Et là tu sanga bilamba Florence Kabeya, Florence. On comprend liako akenda bongo ya. Akenda bongo film na binonga. Merci na bato boya anniversaire na ngate bo moneke na leki bino na nyonso. Pokuna to melana biso castel oni ngezala mukebe champagne ezala kebele. Bazala pe na veste c'était tellement penga pe na chaki tenye exigé. Mori yo pe veste o lata ya pamba bozela ba image ko ka. Ne ba ka moko na moko. Mono ke la veste pa na ideni. Elle est soirée. Le bon même sur l'icône. Non moni mori na bangiye. O même sur l'icône. Quoi nini ko ke la ça mobile là dessus. Merci beaucoup merci beaucoup à Jonathan, mon caméraman. Merci beaucoup à Kevin. Et Jonathan Bogaroff. Merci beaucoup à Toto Jancy. Merci beaucoup à El Général, la directeur de Bruxelles, des boss. Merci beaucoup à Tirsiana, mon bébé. On se retrouve à la prochaine. Bisous. Sexy na zonkan. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.